Bonjour, 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 bonsoir, ça dépend. L'ère à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne. Autre m'a dit qui n'a donné quand on était là, Kema Fumbe, en direct de la Suède. Mbote mingi na ba nouveau abonné ici Kabozali. Gros bisous Nabino, sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille, on parle de tout et de rien. Et pour un grand coucou na ba abonné nyoso yakala ici Kabozali. Ngawa bino, sans bino, la championne Azate. Et là, je profite de l'occasion pour saluer ma sponsor officiel d'Ikina TV, mon vieux Benzou, la 4x4 Mutuka Yata, le double pression. Yaya, silence absolu, boy, donc moi, je vois Madame Karodi, Maman Yabana, bon anniversaire pour tes 40 ans, vraiment, que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien. Je vois encore Maman Prospère, Maman Odimba, 6 fois, Maman. Vraiment, rendez-vous chez les milliardaires. Batoto ya Congo boyo kalisolo Passe leki, titre ya lelo. Passe leki mobile nanga tokota nganga. Passe leki souffrance leki mobile nanga to simba kaka tozwa makambo. Mama na ngai. Lelo so kokuta mwasi na ndako te. Oya lisolo. Eza lisolo ya ndeko mobile. Lisolo ya ndeko mobali. Lisolo ya ndeko Maurice. Abi lelo mama soki yo kokuta mwasi na ndako te. Mwasi na nga wuta mokolo moko boye kaka. Akendaki ville. Kosala mwa makambo moko. Akutana na amina ye. Batanga na ye classe moko. Moninga wana donc apela na ndenga kosakana te. Donc mutuka na ndenga kotambola nango. Epesi mwasi na kipelekesi ba memani ka wana. Akokuta tala ndako munene. Yo ndo fanda kawa nana note na mobali na ngai ya mundele asalaka na Monique etu bonka po mbali nasala na mundele na Monique nyonso ya yote apa wana nga pe nazaka na makamu na nga ya branche ngai nga mutu naona o souffrir nga mutu naona onyoka mabi ozonyoka mapo yo moko lingi wana camarade ya mwasi ya Maurice ndazoyebise ozonyoka mapo yo moko lingi na di na ngai mokilo echangea abia ya solola na ngai nga ndeko na mwasi na li na o souffrir na ndenga osakana te donc banda to sise ba classe musala eza te donc to bundaka kaka mobali na nga soka ye nango emona ina bana pe tala kaka be na di na ngai makambo ekoma nango eza soba makambo na tanga kala wana te okopesa batu okopesa nini na dini loba bien nga azala penza na esika moko boye na secte bapesaka makambo condition eza nini abite biso epa na biso condition eza kaka ke kopesa yo mai moko boye ale ozwi tango okende zongo inene ozwi donc tango okende zongo zongo inene toilette kosala zongo inene ozwi zongo inene wana obalusi na mai wana alozo chango na biloko kolia tango ozo changa na biloko kolia na bokazo lemsu ya ba anniversaire obengisi famille obengisi baninga osala nini ozwa ba chance na bango nde siko moninga atuni na dini patuni moninga na ndenge na lie boye donc biloko abinga biloko nyonso na lambaka na chaka biloko wana donc biso eza nango te ke mutu akokufa okopesa mama obe opesa papa te yo chaka biloko wana au fur et à mesure ozopesa oza ba chance bato nde pe yo pour se retrouver de na dina tuni pe camarade siko ndenge yo ndako eza boye bato kombe aussi ba chance na banga bien mo fo mutalaka donc cela veut dire que na travailler penza ba fête ya ba anniversaire ba fête ya ba occasion de rien na ba famille ndenge za kaka mama matanga o se porter garantie que lokola tata moi sa kufi na boya na opanza matanga e pa na ngai wete na ole la tata moi c'est pas na ngai donc ya ozo charge ya bato balambi nyoso twana zo pesa ka ba chance abi bango ezaka ndenge na dini tanga wuti kune pa moninga ne batanga ki na classe moko Amélie Maurice Maïté dame na kitoko kanga na ngoboye na otelengana na otambola makolo te vai mati to akotika batu te na mokili nga na dina mwasi kitoko soki kutu ya telemina ngao soki pona kitoko bunu bobika basi mobala lobi nini abi papa il faut to solola toko souffrir boye te na otiko kuta na moninga na nga a relater lisolo nyonso muta kokufa na ete muta kokufa te
moninga na nga lobi donc eza na nka accepte kaka soki osali ndenge wana sikoyo nde mobali atuni Nadine siko mai wana okende kozango wapi abi bapesaka barepresentant bazali lokola ye nde introduire ngai ye nde akozala representant na ngai donc okende kozwa kuna epuis ntango mbongo yango ebanda kokota na kopesa pe pourcentage poka ye nde introduire ngai mbongo yango eyaka na ndenge bisika yo kolinga ekoki kobimelo na toilette ou bien te bakopesa wa rendez-vous na chambre hotel moko mobali na ngai nde baza wana nde babota bango ka 5 baza ka 5 alia na ye mutu moko te na famille ya papa na bango ni na famille ya mama bango asakrifia mutu te esali bambula aza na likambo wana ezaka kopesaka bachance ya bato esi kopesa bachance ya bato eza problème bato yango mpe aya na mboka oyo na bafamille yango ya biso chance ni baa nango mbongo ka ya pasi bazobundabunda na vie Maurice alobi mama na ngai nayoka pasi ke makambo wana ezobima na mundoka mwasi na ngai parce que c'est une chrétienne toza actif na église j'étais tellement choqué que makambo oyo tokende kozwa makambo ezobima na mundoka Nadine nabi Nadine je te reconnais plus c'est pas toi habité nga penza souffrance ata sayo ata na yo bena sayo na okende ponga na ko continuer souffrance a boite nga na ko tika mutu na mokili te ngai Nadine mwasi kitoko na koma lokwa soki ndenge ni nyango ozokende wenze na bakarima mbonga miki ozokende wenze eza na ngwe loko te moninga na nga lobi nde okendaka mde tokendaka église tosalelaka will d'onction te tosalelaka will d'onction bango mpe siko baosalela na bango biloko wana otyango kaka na biloko eza problème te esi eza problème moto akokufa na ye te biso to vie ya pasi nga na okoka lisusu te ka nde na lobi wana soki ondima na wate nga na okende na nga kosala ngo ngai moko na kokende mpo pasi nalingi te nda lobi Nadine eske ozoyoka makambo oloba yo mwana nzambe kasi bongo naboyi te bato na bato bana ndenge na bango baosalela makambo na bango mpe eza neti église na bango nde mpo ozwa makambo eza ndenge wana biso mpe sika tobondelaka mpola ya mosusu likambo nde ezala déclenché fo kota mabondeli bapesi mwa huile d'onction etu ndenge ezalaka yo osalaka ti oza na molangi ya huile d'olive oyo okendaka nango na mosala mpona kopakola kasi bo wana eza kindoki wana eza kisi te eza selo église na biso mwasi asali nyonso tu Nadine mpo aconvaincre Maurice mais Maurice aokamwa ke mwasi na azoyela ye likanisi bakota nganga mpo pasi eleki abi mama na ngai la championne epuis pasi yango tozanga ya kolia te tozanga ya komela te bana biso baza bien tofutela ndako na biso eza ya kokelela te Nadine depa utaki kuna c'est vrai biloko ya liaki wana loka bataka zongo enene na kati na bamai wana ebalusi ye mutu mwasi akomi koloba nga na ye kotika mutu na mokili te mabala pasi na kokoka te kozanga nga na kokoka te minyoko nga na kokoka te kotambolaka na bamoya Kishasa boye soko tali moninga na ngoloba yango yo fandaka kana Kishasa obentendeli abi nga nazwaka moi te moi ezaka na bato nango ebetelaka nga na betelaka moi te Nadine na ya ademara Maurice ademara mobali na ye ademara rete monanga la boga tala likambo mama patience olobi nini na likambo yo kisile matumona ye Alain Wanga lover boy enfant mystique mwasi oyo ye bongo na Maurice yo somona muto aya kosimisio yo penza kete ebeba na misu makasi boye mobali alobi ngai kuna na okende te ata yo boye kokende nga na okende loko esalaki ba 3 jours azome koconvaincre mobali amoni mobali position ka ndenge wana mwasi alobi ngai nde naza bo na yaki kotika mutu na mokili te naza mwasi kitoko donc il faut na jouir balobi l'argent répond tout toza na mbongo te siko to répondre ndeni mobala tuno sanga nyabi te o eza ba miete ozoloba Maurice po moni esika nani camarade na ngafandaka te yo moni ndako te ozo se yo moko tango koto ozo se sentir sale otali moninga moso lobi yango poso ya bébé ou bien te ya mutakoli otali biloko eza na kati ya ndako otali mutuka o camarade na ngaza ko azokole nango obi mete biso to olekisa tana ba mabala mwasa loba déplacer maloba loko azaki tempo a convaincre mobali atika leka ndenge wana koloba amoni mutu azokipe te mwasi akangi bisaka davance na kei mabala pasi bwe na kokoka te na kei tokokutana na nzela yo na makolonga na mutuka
mobali abi problème te kende metikelanga bana abi nakei mpo na position te mais ntango na kozwa position na kosala nini naya korécupere bana na ngai nde Nadine akangi bisakasi minzela akei kopesa makambo akei kotalisa makambo akoma kuna kende koluka pe camarade babike te madame a voyagé madame akei poto kosala ba makambo na ye donc voilà akomi kuna lokwa moninga azalaki to akopesa ye makambo moye mpe makambo basala eza te vie ande kovivre ekuti na ndako epa mobali na ye eza mie par rapport oyo ezalaki epa na bango afandi première semaine afandi deuxième semaine donc tentiro azalaki nango na ndako edimne mwasi aye kotala bana neti mopepe bimi mobali atuna bi makambo yango eza na boye nano ifo betela nano mpo osala nini oya kobonga na nsima abi esa nango ndenge wana te non mpe nakendaki me nakuti camarade na nga te mpo avoyage ake poto soki azongi azoloba mpe soki azongi nde yango wana kosala abi mama aye kotala bana ye na boyi te eleka na binadini butu ezokoma kishasa eza malamu te sala ndenge kokende obenga na ngai na bite omoni na ndako kanda obimaki wana ozongaka lisusu awa te pourquoi parce que oza mwasi mabe deja likanisi wana soki okende kokuta moninga na yo olinga kosala nini olinga kosala pourquoi ozali na tama oyo elobaka baswahili tama motema moto kaka yo oyebi te eloko wana ezanga na bainconvénient nana ye soki eza kozwa bachanse bato kozwa mpe kaka bachanse bato eza mabe yo oza mpenza sire esatana kopesa yo eloko wana sans réclame eloko moko ya yo oza sire monika nde obimaki nga na bimisaki yo te eza vraiment délivrance mpo na ngai otali bana na yo butu deja ekomi butu ezo eyindi deja tala air parce que nini kishasa oyo ekomi makambo malamu te osala nini okende awa na ndako na nga lisusu te mwasi akenda olepa yeloba vérité ke te nga mona kangaki bisaka na nga mpona boye te ta bazotuna kasi yo yaki yo nga nayebi te bokende kotuna ye moko nde mokolo mobali afandisaki famille na ye afandisaki famille na ye Nadine mpona koloba pourquoi mwana na bango abimaki mpe akozonga lisusu te likambo eza boye mama soni bao bayebaki te ke Nadine ana mposa kozwa makambo bayebi nde Moïse alobi ngai na ye bolingo etikali kaka ya bana pourquoi mwasi aza deja na likanisi ya ndenge wana Nadine na ndako azanga eloko te ake kaka wawa boye otala ndenge akomi azangaka eloko te nabundaka na kisokipaka na ye nasokipaka na nini na bana na ngai soki azalaki mwasi oyo lokola basi nyonso to nazomona na Kinshasa akoepole mobali ne fiske koteka ata mo eloko lia mosusu vie elingi kozala lisusu mieke nde toza boye mais malgré ça ngai nazobunda baeffort na ngai azominimize yango lokola ye aza mwasi ya pasi te aza mwasi akoki kobetela moi te awa na ndako na ngai nalingi lisusu te soki akoya aya kotala bana na ye me ngai na ye libala esali nini esili yaya ni famille ya Maurice ni famille ya mwasi mutu moko akosolaki babekaki papa toyebiki eza kanda eza mopaye yake kendaka tozongi nao na mwana biso tokoya liso mokolo soki mikolo eleki soki makambo efandi naye tokoya Maurice alobi te naza vraiment ferme boya na ye te pourquoi parce que mwasi aboye ekosimba te makambo mosusu alobaki na bokoloba yango mais amanke nga respect dénigrer ngai effort na ngai nalamukaka ntongo mpona kolesa ya monyango te lokola akenda kokuta na moninga na ye oyo azozwa argent facile mpona kozwaka bachance ya bato ye mpe alingi vie wana akende kokutana na mobali oyo akondima bacondition wana me ngai na ndako na ngai mwaye eza te batoto ya Congo Nadine libala ekufi nde ezalaka se boyebi mutu ndenge ni pa Maurice Maurice, bon madame. Madame. Donc insistant tellement pe lo kwa boza mikolo de Maurice ayeko beta afoni motema na mama likambo eza boy. Moi sinanga tellement posa ya kozwa noki akokota na moninga ne akomi ko exige ngai to kota na nganga pona passe nga na boy na ngai. Yango na lobaka. Litomba nino zwa nyonso. O perdre. Ozwa nyonso nkola soko perdre molimo na yo. Yaya. Batela molimo biloka mokili koleka nzambe nda pambolaka nzambe nda pesaka biso nyonso na mokili oyo totanga matoza lolenge moko te oya kozebela kozala oya kozwa mokepe akozala yango wana nalingi bino ya trop batoto ya Congo bo s'abonner bo aimer bo partager tokutani mbala sima na ba nouveau numéro bye bye ciao.